image Banza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Ouais Edino Image Panza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda Etambola Mokili mobimba Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo Ah ouais Tour du monde Edino Image Panza Sango bilili Yekola koloba vérité mama Pambo kia di Franco alobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi di le tour du monde Bakoli moi featuring Edino Image na Fanel Babi no bomona pe Edino yemba te mais bomona le 9 octobre ça va ina mabe to yemba beta biso na moi chéri voli wango la kakingai o nazali komona ba efe na ngote ya ni wat wa vas-y tous les gars non le quoi mokola ngozalaki na molili jize ya mamoto namona kiyote jireji ngana leli namona yo na journée ndengo ngengaka lokola mbala za kado ya fête ya roi mambo de prouva namona yo na journée ndengo ngengaka lokola mbala za kado ya fête ya roi. La marraine est pas un décollé Nissa. Maman Nissa lobby pour la marraine. Après la cigarette, la préparation va les 9 et 15. Les autres sorties officielles On a joué les 9. Très magnifique. Les retrouvailles, il y a Banaluna, Tokutanakuna, Banabanamili, Findu, mais le peu aussi quoi. Tous les moutons, on s'est retrouvés. Deux années les 9 ndé. Les 9 ndé oui banama mbutu les 9. Donc on a mali les ozala tout ça, donc on a vrai ba manteau ba bien carré. La marraine dit José Lobi. Les 9 beau hein beau sangate beau belé. Voilà. Beau tu vois Lobi ni pour la marraine dit José. Ah. Donc on a les 9 angoti. Il y a des gens qui ont le terrain. Comme déjà, ça banda yango déjà banda karayamakila déjà. Donc les 9 vont encore continuer. Voilà. Il on les arrête toujours bien. Dans la monnaie on est débattu. Babi oh dobengi bolingonde yango yo. La marraine, t'as le ngaba bébé. Le neuf en carré. Le bois est belé, on va bien. On va déjà carré les neuf. 5 jours du port, on a viré Chation. Oui. Na lac wana ouais. On a invité, on a 12 personnes invitées. On a 94 tous les paris on a invité pour la charge dans la voie. Donc là ici.
Très mystique. Kala babi samba ina. Ke samba ina ngo e mona la pe. Bana ibaso. Bobi lizio, lizingai. Lizi pareil. Yeso ape bino jowana. Balobi elo bana ngo vero mango zanga mbongo mesala na batu. Bana batu. Bana mona ngoe, bana lemba. Bana ibaso. Biso bana kitambo to ya pembele, bana ngembo kisate banda. Kisate banda ya kitambo kinde. Wana balobi mabe. Zanga mbongo, tenga ko zanga mbongo te. Babi zanga mbongo mesala na batu. Wana balobi mabe. Ngako zanga mbongo te. Babi disons la marraine a bizanga mbongo mezala na batu. Ça boya. Babi bozanga te le 9 octobre na virus à Tillon, balobi 5 rue du port et koyinda mabe tozomona pe maman Kinkola zana biso longo la supérieure du quartier, maman Nisha zana biso longo avec dit José la marraine zana biso babi ba père père propre bazawa, balobi ça va inda mabe le 9. Balobi bozanga te kwa kozanga zuli bungu tulu panza sango ya Kongo konte tuzuko panza masolo babe sika panza sango ya Kongo vandi masolo kitoko ezalakawa balobi botala la marraine na bandeko na ye donc kitoko makasi balobi ça va inda mabele 9 bozanga te oyo akozanga zwi libungu tulu balobi bokomona baartiste nyonso oyo boyebi bakozala wana bokomona papa na maître Gims akozala wana bokomona Soleil Wanga bokomona Selezino bokomona tout Siatula pe kozala na biso longo balobi ekoyinda la ndenge mokete babi botala madame Siatula yeyo merci, à bientôt. Une seule adresse, un seul agence sur Rue Léon, Global Express. Kinshasa Rwanda azizaka be moko Global Express ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na kosunga bandeko na biso baza na étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola pe Brazzaville toza na tozotinda bapoli toza na bafret oyo ekendaka par conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totindaka na avion totinda pe bapeti poli bapoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toza pe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kozite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité à boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express, ceux qui ont confiance dans Paris, à Château Rouge, donc c'est qui nous ça les alliés. Biso na kati ya global, donc confiance. Patrick Malavengi, oyo asali biso na Rue Léon, na biso yo te mongo kaka sikoyo. Yo momu toyebisa bato na yo famille na yo, soki bazwa na tongo, soki bazwa na midi, soki bazwa na pokwa, kaka yo. Global Express, accueil, rapidité, sérieux, confiance. Ah, je vais aller la route. Pas si élégant. Global Express, 16 ans d'expérience. L'expérience compte aussi. La prix na biso, le money ailleurs, la conquérant la biso, baza plus moins que biso pour rembourser nos différences fois. Pour la commentaire les actes. Global Express,
bakotelemasa. Global Express na Paris posant la métro Château Rouge, rue Léon, numéro 25. La heure d'ouverture n'a chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Ngoleza kozonga mbongo akotindela bayekoli na ye akotinda mona Global Express ba Yohan ba Isaac ba Yakobo ba David bango to bakozwa na Global Express. Donc soko lingo benga biso la numéro fixe na chose à 01 44 92 82 85. Tona repesa na ndenge na biso ba Belge to ba 01 44 92 82 85. On est à fixe na biso. Tout le monde contacter sur notre numéro na portable les amis 06 52 56 67 16. On est à numéro de contact na biso na ono swali ko benga biso.